Merci Seigneur, natiki vidéo na maboko na Nzambe Israël pour ntakoka yongo ya zaki. Nazo sala kisio naza na vandia naza na Montréal. Makambo na mwana télévision salinga passe. Awa matungulu mibale ya rouge, awa ai, awa 3 maki ya bio. Neti na Kishasa ifo ezala maki ya mboka. 3 citrons. Ba citron eza ya minene. Siko ba citron na biso ya jaune oyo ezalaka na gambela ou bien na zigida. Lokolo eza minene okozwa na gambela na zigida ozwa ngo 4 ou bien 5. Bon, awo longoli kaka jaune bœuf otie na bol. 3. Okamati ai na yo. Mama tungulu oyo otuti yango. Soko ozala mlunex otie nika makasi. Soko ozala mlunex te oniki yango ne boka. Otie na bol. Osali mélange ya matungulu ai na jaune bœuf ou 3 maki ya bio na citron na yo. Après neti na Kishasa osombi miel na mesure ya coca. Obeti yango ozwi fourchette wana mulai wana obeti yango makanisa lokwa fulfulu. Après ozwi miel na yo otie. O eza kisi ya poison na kanda ya juge na biso muto maliela tiki bana na ye mona suka na 6 ans. Poison ekomeli biso na Kisasa na Congo lokola likambo. Na mboka na biso makambo ezalaki te Seigneur. Kitindela biso ba soda mikuse ba kubundela biso mutumbo biso motoko kate Nzambe. O eza likambo mbongo kasi na pesi yango ofele pona motema pasi. O ya kosala kisio akokufa na poison te. Okamati osali yango, oluki mulangi ya munene osali mobile na kena musala, ozwi mesure ya bambou, ya vera bambou wana ezwaka miketi mataka likolo epanzani. Siko yoko mata place likolo epanzani te na katikati wana lera koti na bureau ameli. Avant bima na bureau ameli. Akokufa na poison te. Ezala bato ya théâtre. Mama Watu, Ursule, Renate, Monsanto, Raisi, Omari, bopanza boyebisa baninga na bino. Ngai mama Marie Simone Ramazani. Na pesi bino kisi oyo ya ofele. Trop, c'est trop, trop, c'est trop. Nzambe akotika biso ta kosunga biso na mboka na biso Congo. Mabeleki. Bon, merci. Émission na ngai oyo yango na sali oyo amoni ayebisi moninga. Oyo amoni ayebisi moninga. Merci Seigneur. Bye.